Est-ce que vous croyez que je suis celui qui devrait venir? C'était le test. La loi a changé. Le sacerdoce doit changer. À la loi, témoignage. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Yemba Ozana. Yemba Ozana yo yo. Ozana yo yo yo. Asifiwe. Wana. Asifiwe. Wana. Asifiwe. C'est fait. Ndeko papa, ndeko maman, ndeko elenge ya magazine Sefe, esika nyonso magazine Sefe ekutio topesi yo mbote. Topesi yo mbote po yo moto ozwi temps na yo, ozwi minute na yo, ozwi seconde na yo, oyebi na heure nini tolekaka po na kolobela magazine Sefe. Lelo nazanga moko te, naza na plateau moko spécial fête de la moisson. Omoni pembeni nanga naza na pasteur bienvenue na pesi yo mbote. Mbote Mama Sophia. Lelo tozana on a Kinshasa. Yes, yeah. En tout cas, batu ya magazine c'est fait pasteur bienvenue azali moko na ba pasteur ya église na Londres. Lelo ye moko akiti po sana ye zalaki eteke. À ça l'émission na Mama Sophia mettons invité notre invité spécial. Les andengwanati. Bongo. Lelo toza biso moko te toza na prophète messager Emmanuel Ndodi. O topesi mbote prophète. Merci Maman Sophia Nzamba Pambola yo. Merci passez bienvenue na balandinyo soba Pambola mana kombo na kolo Yesu. Merci prophète. Prophète tozo leka partout na Kinshasa. Tozo mona 50 jours de jeûne et prière, fête de la moisson. Yangonde tolobi bon tokutana lelo biso moko na prophète messager Emmanuel Dodi. Aibisa biso ba fête de la moisson wana eza ba fête ya Ancien Testament. Oui, merci Maman Sophia na Pamboli balandinyoso ya espace se fait na période spéciale ndenge olinga kobenga ngo nteke na kolo. Très bien, tokota directement na masolo. Oui. Premièrement, ezali erreur. Il y a Ancien Testament na Nouveau Testament. E bandeli wana. Bible ezali clair mama nangai na balance. Ngaite Bible lobi le testament n'est valable que quand il y a la mort du testateur. C'est-à-dire testament ezani ozana lupango na yo mama papa. Shikoyo obeli olingi okufa babiloko na yo ozui stylo na papier na manuscrit c'est mieux okomi yo moko soki nazate eloko ya songolo pakala nde babengi testament. Tant que okufite testament eza valable te mutu akozwa oyo okufite o testament ya wakena parka moyibi. Il en est de même toye na Bible parce que question ya Mama Sophia tomoni na ville ba panneau publicitaire il y a fait il y a moisson. Est-ce que ça Ancien Testament on tolba na calme na maîtrise na précision nde etininga na expliquer mukepona na chite sikawa na lubite eza Ancien Testament parce que soki mutu alobi eza Ancien Testament ayebisa biso liwa ya testateur ya Nzambe non, voyez-vous. Oui. Maintenant il en est de même na nouveau. Peut-être dans une certaine mesure, Tolinga tolo Nouveau Testament. Or, accepter nouveau, il faut accepter l'ancien. Directement, oui, peut-être nouveau là, il y a la mort du Fils. Voyez-vous? Qui est Jésus. Oui. Là, ça pouvait dans une certaine mesure. Mais on ne peut pas accepter nouveau si on n'accepte pas l'ancien. Directement, Tolobi, non. Langage, Yesu a utilisé
Matthieu chapitre 5, verset 17 à 20, a utilisé la loi et les prophètes, ce que les autres appellent Ancien Testament. C'est la loi et les prophètes. Yesu alobi, je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes, mais au contraire, je suis venu accomplir cela. Et donc, koloba Ancien Testament, ezali erreur. Maintenant, venons-en à Bafet. Bafet, tokena Lévitique, chapitre 23, de 1 à 4, balobi bien, voici les fêtes de l'Éternel que vous publierez, que vous célébrerez à leur temps fixé. Oh, Maman Sophia. Balobi, voici les fêtes de l'Éternel. Bible lobite, voici les fêtes juives. Voici les fêtes de l'Ancien Testament. Non, Maman Sophia. Voici les fêtes de l'Éternel. Alors, maintenant, mukolo fête a revendiqué ma kamboyanga. Ba boy muto a revendiqué yango isa ba fête nanga bango bite ça Ancien Testament. Ah, zambe nangai. Les fêtes existent avant ma juif. Amen, amen. Oui. Nous sommes dans le livre de la Genèse. Les fêtes existent avant Adam. Mais tout tanga Bible est bien té. Mais on a un problème. Les fêtes existent avant Abraham. Est-ce que l'histoire de juif, Tom et Abraham, Isaac, Abotibana Bale, Jacob et Esaïe, Batiei, Esaïe, Pemben, Basu, Jacob, c'est ça l'histoire juive. Donc Abraham, Isaac, Jacob. Jacob et Naban et Beleme a constitué Naban 12 pour fonder la nation juive. Mais les fêtes existent avant Abraham. Les fêtes existent avant Jacob. Les fêtes existent avant Jacob, Esaïe, Isaac, pardon. Mais on a dit mais les fêtes existent avant Adam. Et l'autre est avant Moutoua, ça l'a créé. Yo fête juif. Non. Et d'ailleurs, pasteur au bal, Ancien Testament, baba menteur. Nana bilo komo kotokotia na mesa. Nalingina sokisro micro. Nayebi sabino Maman Sophia. Toutes les églises sont assises dans la loi. Les églises que vous voyez. Oh, alobini. Dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. Les églises que vous voyez, parce que sa grâce. Dans l'Ancien Testament. N'a démontré. Église nyos Eliaka dime. Ancien Testament. Tout n'a pasteur en ce qu'il y a kadimte. Yebisanga wapiye sous la grâce Eliaka dim. Vous dites Ancien Testament. Ancien Testament. Église nyos ebele la kafaya. Moto. Moto, hein? Ancien Testament. Yesu abele la fayate. Pesanga verset Yesu abele la moto. Moto ezaya Eli na Moïse na Tabera. Na demontré ba église ezana Ancien Testament ba kosa kabino. Ba kutani na batu mayele za muke. Nde ba kosa bango. 3. Église nyonso pasteur ayamba kanambongo. Libonza ya Musakoli. Maman Sophia. Ancien Testament, c'est la loi. On voit déjà. Parce que dans l'Ancien Testament, Bible, l'obi, au comment on a prophète Maboko, Pambate, c'est l'Ancien Testament, c'est la loi. Na grâce, yes, l'obi, j'ai reçu gratuitement, donné gratuitement. Ça, c'est ça la grâce. Mais passer besoin manambong, bazana loi, par l'Ancien Testament, c'est pour vous dire que ça va débat moko, soit par ignorance, soit par compétition déloyale, soit par désorientation sorcellérique, soit voilà. Et donc, les fêtes, venez, je vous invite. Il y a 14 célébrer les fêtes. Pas Yaba juif, mais les fêtes de l'Éternel. Que je vous bénisse. Prophète, question moko yelinga sikona mutu. Question moko yelinga sikona mutu, eza na église nyonso to mona ba séminaire. Ah. Tout le monde a un séminaire, un symposium. Mais dans le ministère des affranchis, tout ça a une fête. Différence, c'est ce que ça n'est mon côté. Oui, Maman Sophia. L'église de Nyonso, bazana ba séminaire, convention, symposium, naba organisation mususu. Et le kokoye banangai, c'est la vérité et la justice. Même si adversaire nanga sali et le kozananzela na ko détruire. C'est ça un nombre. Séminaire et zali sumute, c'est biblique. Basumukit. OK. Convention, c'est biblique. Et ça boyo kani yabato. Basumuki petit.
Maintenant, je me dis que avec d'autres, c'est mon il y a rien, il y a règlement exact. Si na reconnaître ça bien. Bon, ngai na sala kayangote, ezape mabete. Ngai vision epesameli na ngai, ezali ya ba célébration, ya ba fête. Soki bango, zamba pesaki bango, vision ba séminaire, lisumu mama nanga ezalite. Peut-être eloko na ba séminaire, ezaba bilo moko ezangitina na ba séminaire, comment na ba tie ba titre moko antenne parabolique. Moni titre ba tia. Batu baye, sko quand une antenne parabolique wana spirituel et comme biloko mosusu. Mais tandis que ba fête de l'Éternel ezali kolo naya séminaire, naya ba convention. Pourquoi? Parce que les fêtes existent avant les séminaires et les conventions. En plus de pas les conventions plurielles. Et donc, parce que les fêtes existent avant, na préféré na tikala na oyo qui a existé avant Yamousous. Bon, ça le séminaire, basumu qui peut-être, tous à la sembo, toi banazambe, la grandeur et l'honnêteté spirituelle, et zo senga toche, ce n'est pas parce que ngana sale ko wana teke et commis des mots, non, non, séminaire dans la Bible, na convention mengai, na préféré na sala, oyo e banda, nengenzamba talisinga parce que ba fête, et ça na primauté, l'icolo ya ba convention na ba séminaire. Allez. Merci beaucoup, prophète. Pasteur Napesio Maloba. Merci. Ngai na comprendre déjà. Ngai, bon, prophète, en tout cas, Napesio vraiment merci. Merci. Na sepeli mingi. Parce que nazaki pe na besoin na sa émission na concernant makambo. Makambo tout les aboué. Ba te belé, ba pasteur belé, ba zone di maté que ba fête oyo, eza ba fête ya Nzambe. Tout à fait. Et même lobby to bano ya nzela na moni pour pasteur moraché les fêtes mini fête des juifs. Ah, mini fête des juifs. Moni ango. Donc azar dans les faux, mais na lingi siko OK, tellement que ba te belé bazolanda biso partout dans le monde na lingi vraie explication ango parce que ngala bana loba na bato. Ngana zoloba mais ngana mwana. Mais c'est une occasion lelo le quoi to alina prophète yemoko. Pourtant ngana zoloba qui sont dans les faux. Na lingi prophète sakolango sou bien le monde entier ba yeba ke ba fetso bango ba osala on a ba osala ngo mabe to lo bango na lingala facile po ba yeba parce que mokilezo mona biso batu bazana ba confusion batu bazo yeba te ngana zolo beza faux mais to lingi prophète yemoka loba pena na lingala facile ke bazala ba faux eza ba faux fait tanga on loba ngo bien et osala pe bien que batu baloba ke teza passer c'est les prophètes o aye na vision ya sika talo ba vision ya sika et ça vraiment c'est quitté et ça makambo solo yango prophète en tout cas please na sengi na bondelio expliquer mo kiliba yeba que bazana ba faux Yeshua no problème. Merci mon pasteur na lingela kayo rigueur na duré tenayo. Très bien même na koloba vous sentez que ma se quitté. Na lingina apese public na ba internaute na kimianyos. Premièrement Matthieu 15 Yesu aza clair quant à si sur la chose. Matthieu 15 de 1 botang. Tout le monde a écriture. Yesu alobi, pourquoi vous détruisez la loi, la volonté de Dieu au profit de vos coutumes? Il y a deux choses. Il y a la loi de Dieu et la coutume juive. Et donc, ceci va expliquer cela. Comment? L'église Azana posate pasteur bienvenu yaba mini fête juive. Si yango ekomemelangai polémique et sa relation na sa kunati. Si quelqu'un célèbre ezala mini grande fête juive, large, profonde fête nyonsa kopesa yango dès lors alobi ezali fête juive. Il est dans les faux. Dans les faux, yeah. Dans les faux. Pourquoi? Celui qui célèbre la fête juive, il reste dans la coutume juive. L'église n'a pas besoin de la coutume juive. L'église a besoin de la parole de Dieu. Amen. Amen. Que les juifs ont célébré. Les fêtes appartiennent à Dieu. Tandis que ce qui est coutume appartiennent
à la mythologie juive. C'est ce mystère-là. Bazo séparer la mythologie juive, c'est là où vous trouverez la coutume juive et la parole de Dieu. Donc, ndeko azoloba, toi na ba fête juive, c'est vraiment ignorance. Azana coutume, azana kabal juif. Kabal juif, c'est quelque chose mystico-religieux. Oh, l'église n'a pas besoin d'une religion. L'église a besoin de la chrétienté. Il y a la différence entre la religion et la chrétienté. Très bien. Je parle de la mystique. Mais pas dans le sens mystico-religieux, il y a pas juif. Non. Quand je parle parfois de la mystique, et c'est une expression par infirmité de langage, je manque que l'on a exprimé. Donc, et donc, on a besoin des fêtes de l'Éternel que d'autres célèbrent n'a pas franchi que les fêtes juives. Quiconque est dans les fêtes juives, il est dans la coutume. C'est déjà Maître X. Que Dieu vous bénisse. Merci vraiment, pasteur, prophète Moni. Ndere tolobi ke baza la ba faux. Baza vraiment dans le faux. Ba église wana ezab église ya kokufa. Donc bobima ba bi sauter au milieu de bobima parce que bazo memabino na mabunga. Voilà pourquoi boyoki les messagers aye la message oyo biso toyebaka te na ba pasteur na bino basala kango mabe. Donc ba memabino na lifelo na sukiao. Bazo kende na lifelo. Ah mais oui. Pasteur, bienvenue. Tomoni fête ya moisson bandi depuis le 28 mai. Nakati ya fête depuis bandi. Prophète messager a levé le biso ke toza na 7 semaines. Yango tozongeli prophète. Prophète 7 semaines wana. Première semaine to levé la kinine. Kaka moi muke po batunyo soto. Merci Mama Sophia na lumba. Ezanga ite omoni bolamu ya fête eza kitoko ning Mama Sophia. Nyonso nzambe asi a prévoir yango. Lévitique 23, 15 à 16. Vous compterez cette semaine entière. Ngate nzambe. C'est biblique, oui. Maman. C'est biblique. Lévitique 23, 15 à 16. Vous compterez cette semaine entière et vous compterez 50 jours. Mais oyozo ça la fête juive wana. Il compte les semaines comment et les jours comment. Donc, c'est quelqu'un, il se lève d'un bon matin, à saluer le mot et s'appelle ici. Non, ma Sophia. Les semaines, vous compterez 7 semaines. Ngate. Yo, journaliste, t'es passé bienvenue, t'es pas franchi, t'es. Vous compterez 50 jours. Ngai na 50 té. Zambende a tchei. Shkona ba fête juive. Ba pesi ba combien de jours? Ba pesi combien de semaines? Non, ba beta une semaine peut-être. 7 jours, 7 jours. 7 jours. Somon. Oh. N'évitez à ça quelle fête. Wana chepe menaya na mutula na yo. Otulinga na e oyebina mboko. Tozaki na mama 100 jours. Akenda wapi? On a polémique te. Na tunika. Mama 100 jours. Akenda wapi? Moni mama Sophia. Nde babilo kowana. Tolo bela et tondi bumutu. Bunzoto. Nabilo msuya molili ekoti kuna. Mutadwa mama 100 jours. On n'a pas besoin. C'est pas les jours qui vont nous impressionner. C'est la volonté de Dieu qui doit nous impressionner. Amen. Voyez-vous? Amen. Lelo et si là. Et mais le fait et qu'aussi la carte le fait de l'Éternel. Bas semaine, ils ont organisé. Cette semaine, ce qu'on s'allie 7 fois 7, 49. C'est que 50 jours, Tozana, 7 semaines. 7 fois 7, 49. 49. Maintenant, au commun de la thème de semaine, tu communes à 49 jours. Maintenant, il va nous rester un jour. Nzambe, il est tellement stratège et sage. Alors, vous compterez aussi 50 jours. Naba jour 50, naba semaine 7. De chaque semaine, ezana matea na lo sambo na yango. De première semaine, to bandaki na yaba moissonneur,
na bona fungula bango awa mutu ala nanga na matériel sur internet soit azana Kinshasa ayala ni yango awa. Première semaine ezalaki plus sur résurrection, voyez-vous. Deuxième semaine tolobelaki guérison. Troisième semaine guérison na mitema, guérison zaka yanzo tote. Ya VIH na cancer. Mitema ezobela, mitema ya motema mabe, ya masumu, ya tribalisme, ya haine, ya kindumba, ya masanga, ya lukuta, ya hypocrisie, mitema ezobela. Nde ezaki guérison wana. Troisième semaine tozalaki na pouvoir, puissance, autorité. Nguya. Quatrième semaine tozalaki na mawa, bosawa, miséricorde. Et cinquième semaine tokozala na bilaka, ba promesse en termes de semaine. Or il n'y a pas les semaines sans les jours. Ezobalana à un moment donné. Quand on sala na semaine, ezokende omi répercuté na ba jour. On sala na semaine, eza na conséquence na ba jour. Parce que les semaines, chaque semaine est l'ensemble de 7 jours. Bon, un jour ou une journée est l'ensemble de 24 heures. Oui, oui. Voyez-vous? Bon, une heure est l'ensemble de 60 minutes. Et donc, qui dit semaine, dit aussi les jours. Et Zobalana, mais c'est presque dans le fond, dans les détails, toujours démarqué yango na ba enseignement, na ba opération, ya ba moissonnaire. C'est rien que ça. Pour ne pas embrouiller ba internaute na balandi. Que Dieu vous bénisse. Oui, merci prophète. Prophète, Olobi, première semaine, il y a retour à la vie. Retour à la vie, la résurrection. Résurrection. Comment c'est que Batoubaza na bomoi, Bazala sous na retour à la vie, c'est que Bakoufaki? Bonne question. Il y a différence entre résurrection et retour à la vie. Très bien, bonne question, Maman Sophie. Merci pour ça. Aujourd'hui, la résurrection est impossible. Résurrection, la résurrection, on te reviendra ce jour-là. Aujourd'hui, il faut tolérer le retour à la vie. Les morts vivants qui se promènent ici, ils doivent revenir à la vie. Les morts vivants. Ah, les morts vivants, tout le monde va tambola, pas mort vivant. Mort vivant, mort vivant, Nabi Saleli. Namasumu, la vie à des os, c'était mort vivant. C'était mort vivant. Azo tambola, koyeba ke azamo, oui, azo tambola, il va se baigner dans le péché. C'était mort vivant. Nde batuana, ere bakangolami, bazongi na bombo, c'est-à-dire ba retrouver vraie vie oyo basengela kozala na yango vide na malice na leve na mabe. Voilà. Résurrection, il faut être vu na suka ya nyos que lelo ebeti bo bakufaki balamuki wana nde résurrection mais retour à la vie ezali mutu abie mais azaya kokufa to sali prier to sali délivrance à retrouver biloko mosusu ya vie na ye. Voilà. Pasteur, bienvenue. Ngai loko ekamusinga ezake na 50 jours oyo na retour à la vie tomoni bato maladi kobika omona kite. Oh, namoni ba miracle belé. Siko wana ezaki deuxième semaine pe balobeli guérison. Siko guérison wana papa eza ba guérison lobi kaka ya nzoto te. Mais siko à part guérison nzoto, guérison nini mususu ko kozala. Na utikoloba, merci Maman Sophia. Il y a guérison ya motema. Bible lobi, le cœur de l'homme est malade. Qui peut le connaître? Une version mususu, un cœur torturé par-dessus tout, voyez-vous? C'est-à-dire, motema izobela, et ça motema mabe, motema ya masumu wana. Parce que nyonso mutu asala eutina motema. Nde motema wana soki ebiki, etiki likunya, hen, bundumba, bundoki, mabe nyonso. Nde motema izobela. Tandis que nzoto, par exemple, nabeli malade songolo. Même wana munganga, parce que na sena moi, Nzambe abongisa munganga. Oh, il y a pepe munganga a soigné. Mais guérison,
Nzambe atia na église. Faut bien expliquer les choses. Nzamba prépare, c'est la Bible qui le dit, batanga bien. Nzamba prépare munganga mutoza la soigner, mais Nzambe abongisa lingomba mutoza la guéri. Wana ndenzoto. Tandis que oyo etali motema, munganga kokota kunate. Munganga ne peut pas soigner un cœur. Même ba cardiologue bazali papa. Non non, cardiologue wana ezali placé na maladie yanzoto. Ah OK. Ezali yanzoto parce que en médecine ma médecin qui va sur la nangai ba komi penché na deux matières dans une matière subtile et constitué mutu azala. Nyonso wana ezaka mutu. Tu vois? Il y a monanaka na monanaka te nyonso ezaka ka na corps ya mutu entre deux matières. Tant que motema ngana lobela ezotala ba cardiologue te eza motema ya masum. Ebela kate oh na ke kotala un cardiologue non motema vraiment masum mais eza bien na bumutu mezobela. Omone sikawana voilà. Merci beaucoup, pasteur. Bienvenue aux Amutuna Moko pendant la 3e semaine. Mutuna Pendeza, t'es bien expliqué. Bien expliqué. On comprend de dire qu'on à Londres, donc on explique tout très bien. Ah, avec fierté. Ok, d'accord. Prophète Tozongelio Lissousou pendant la 3e semaine. 3e semaine. Ezalaki semaine nengena lobi yanguya. Omoni bolamu ya fête ya moisson. Ezubiloko. Nyonso. Ezo zanga eloko te nzamba za bien. Siko nazo mituna na ba fête juive. Malheureusement na évité de ba célébrer yango te. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Tandis que la fête ya moisson qui est la fête de l'Éternel, il y a plénitude, il y a malamu mingi. 3e semaine, ezali puissance. Mutu azana posa autant il a été guéri. Nous autres, on a commis bien. Autant sur le plan spirituel, Azala qui guérit dans mon thème, mais il faut que Azala Nanguya. Parce que la Bible dit, en réalité, dans l'homme, ce n'est pas l'âge, c'est l'esprit. Voilà l'importance, comme Jésus l'a dit, que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi à l'iloba. Donc, si l'homme vit par le corps, l'homme peut aussi vivre par l'esprit. Ah oui. Parce qu'en réalité, dans l'homme, ce n'est même pas l'âge. En d'autres termes, ce n'est même pas le corps. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Voilà pourquoi Nzambe na présence, na bola munaye, a pesibiso semaine ya molimo, yanguya, et kota mutu, et permettre mutu à créer ba surnaturel. À ça la biloko, nature consalate. C'est ça quoi mystique? Mais maman. Prophète, il y a un débat aux arts magie parce que ici, semaine il y a puissance et kolukaba force moko. Non maman, ezakaka ignorance ya pamba. Likambo ya magie, maman Sophia ezalité. Zambe ye moko, c'est une expression. Dieu est magique. Dieu est mystique. C'est une expression, j'insiste. J'insiste. Expression. Pona, ah oui, pona. Expression. Oui, pona batoyo. Baza un peu na intelligence obscurcie skawa. C'est-à-dire, maman, Nzambe sa bundo kite. Mais oui. Mais Nzambe ye moko. Différence Nzambe na mutu. Yo sa mutu. En d'autres termes, nature ou limitée. Er to komi na surnaturel, to komi na bunzambe, et komi bundoki, komi magique, komi mystique. Ça n'a rien qu'à molimo wana, et ça l'inzambe azala. Ça n'a rien à faire. Bon, évitez. Ba machi ba lobelaka. Moni ba machi sende bango moko wana. Pour ba guérison peleki na 50 jours. Ba guérison ba miracle leki, oye pe kolobela makambu ya ba puissance. Kotinda mutwa aningisa mwa mutu muke prophète. Non maman Sophia. Est-ce que ba guérison na ba miracle sala makaka na 50 jours? Et d'ailleurs, je dirais ba miracle na nouvelle ligne leki na koleka. Et puis même sans ça, Nzamba sala mikolo nyonso. Si bien que 50 jours est comme un moment extraordinaire, comme un moment un peu spécial. C'est comme si mikolo nyonso Nzamba na ordinaire. Mais tu as ba fête, donc ba nouvelle ligne, ba tabernacle, ba moisson, Nzamba ba niko ça de manière extraordinaire. Ça n'a rien à faire na magie, non maman. Et puis, tala, moni, on a raison. Et puis, na tort.
Je comprends. On m'a dit, opposant à la question, il y a un séminaire. J'ai été honnête. Moi, la chose que je ne ferai pas, même un adversaire, même mon ennemi, n'a pas cela été. Mon degré dans un angle, colomingi. Na commis la besete, na misanthropie, na haine, na mensonge. Non. J'ai dit le séminaire existe. Mais on a raison. Na yé na miracle. Omoni, et l'ouko yisalanga m'pasite, ce qui passe aux ana miracle était. Ndima que miracle zalaka. Amen. Est-ce que Moutoukose le miracle a commis magie? C'est quel raisonnement ça, ma foi? Mais n'est-ce pas, il est écrit, voici les miracles qui accompagneront. Est-ce que miracle, voici les miracles qui accompagneront? Pas même un prophète que je suis, pas même un journaliste que vous êtes, qui accompagneront ceux qui auront cru. On dit mille miracle, Amen. Ils prieront. On n'a pas dit à ma pasteur, quiconque croit, il a le pouvoir de prier pour un malade et ce dernier sera guéri. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, il commence à détailler. Ils chasseront les petits démons. On n'a pas parlé d'un prophète. On a parlé de quiconque croit. Maman Sophie. Oli bomako. Vraiment? Ya mutua ya magie. Alors, nazo mituna. Yo ndimaki, tu es incapable. Ya comment de la fièvre. Mais si yo sa pasteur yo. On m'a lewa yo. On m'a lewa yo. Parce que voici le miracle qui a commencé qui auront crié. Pasteur, évangéliste, c'était bishop. Maintenant, que dit un pasteur? Donc, c'est le miracle. C'est normal, c'est naturel. Ce qui, de la tengue, pasteur, Zambe peut-être aperçu donte. Parce qu'il y a miracle, il y a croyance, dans miracle, il y a don. Oui, par rapport à don, Tokoloba, nana donte, mais il y a miracle, il y a croyance. Voici le miracle qui accompagne Naté, il y a donc maintenant, j'écris. Je dois prier pour les malades. Bon, au-delà de ça, j'ai un don, Maman Sophia. Yeah. C'est ce qui explique le miracle. Il n'y a pas la magie. Un pasteur qui penserait de la sorte, il est figé, il est bloqué dans son mental. Alors, n'évitez la lubanine. Zamenangai. Mais Zamba Zabi Kamako. Maman Nangai. Zamba a miracle. Tous les jours dans vos églises. Zamba Nang. À l'époque, quand nous grandissions dans les choses de Dieu, quand nous étions encore bana, il y a un cantique qu'on chante. Zambena délivrance, Sopanguyana yo. Zambena délivrance. On a reconnu un Dieu qui délivre. Yes. Oui. Zambena miracle. C'est moi qui ai composé ce cantique. Non. Ah, pardon. Laissez, pasteur Oyo, kota na monde Oyo, benga mate, batikeli soma kelele. Papa Vanda. Vanda na papa Vanda. Na kofanda na ngwende ya Vanda, Vanda. En tout cas, c'est clair. C'est clair. Donc, troisième semaine, et y a compris sa biso, nguya wana, pona musala, et salama. Amen. Donc, miracle. Pardon. Vanda la ngwende, Vanda la ngwende. Tika la fanda la ngwende, ya solo. Yo peut comprendre, hein? Na comprendre mais na yoki mamawa. Oki mawandeni. Na yoki mawa na zebi sabilo na yoki mawa. Et mais na yoki mawa kasi na bila yoki mawa. Surtout yo uti Londres. Et ça la ba makamu sous épée ça passe na motema na mawa. Même Jésus ça la melaye. Yeah. Et ça la melaye. Philippe a tourné à Jésus. Abi tu parles trop de Dieu, le Père, le Père. Abi il a sabiso papa makambo sila. Yesu ayoka mawa. Mawa yo yoki le. On ngala yoki ope prophète azoka. Abi mais Philippe na vandaka na bino awa. Oh no suna salaka. Bomona raté. Oh ya moninga amoni papa. Yo le quoi lelo yo ki prophète. Zelala na kende. Ouais. Alobi oh ya moninga amoni papa. Siko yo Philippe a insisté, ndé batuka bazoko insisté biso. Montre-nous les pères Machi et Sili.
Yesu alobi na Philippe, alobi soki bondima nga te, bondima ka atala ba Ève. De la même manière na zongi, soki bokondima prophète Emmanuel te, bondima ta na ba Ève azosala. Bondima, soki bondimi te, yango lobi na yoki mawa. Toyebi ke en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Quand papa lobi, en réalité la mutu eza molimo. Bible lobi, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Ce que so lingo mona nzambe, kasi mona yeyoti. Mais oui, mais lobi clair. Ce que alobi a créé biso na image na ye, na ressemblance na ye. Nzambe mutu alobi ngate za la Bible. Ce que lingo mona nzambe yeyo. Ngala oloba clair parce que ce que Dieu Emmanuel dodi état que Dieu au monde a miracle na peut rondimba. Au côté premier eloko liboso, au côté lola parce que respecter parole en Nzambe. Mais oui. Pensez bienvenue aux un problème na passer musu na l'autre. Ti. Na ça problème te ngala tali saka bango ba yebi eloko côté. Surtout makama fête moi ba réserve zala qui passer nga pe na yebi te na zo yekola. Mais lelo lokola ye moka lobi yango très clair. Ba tu faut ba yeba. Bazo kende na li felo, place bazo kende. Il faut que tali saka bango clair. Bino bolo ba clarté. Omoni soko lingo mona nzambe yeyo. Nzambe créé, mais oui. A créé biso na image na yeti, na ressemblance na yeti. Na jade de nzambe bana sa ni aba tambola, takite na mukila o tambola. Aba tambola te? Za tambola. Nzambe so na Adam te? Asola na ye. Atuna ye, Adam ozap. Nyoso no ngolo bani. Ezolo bake, nzambe pe ami komisaka mutu. Nzamba kuta na prophète Emmanuel na 1990 natangi mabiloko yo. Yo landeli yango nyoso. Mais nazo ebisa yo. Natangi. Tala, bomona ngo ba vanti, babilo. Yango moni lelo. Soki to mona ba malay na mboko moko, ezaba tu ba boya ko respecter simo kimbangu, bandimba yete, makambo ebele yo sa mela biso ya mboko ekomi na batoni na bando kimitema mabe. Siko to linga te que ce prophète akufi, to banda kondima. Non. Lorsqu'il est en vie, c'est le moment de le croire. Yango na lobi, soki boko ndima kate na bato bo landanga, bondima quand même na ba miracle. To mona kiawa. Sandra Lee ngala talaki omoni ye bande ko baninga le mususu baba sala bakufati na bambaso wana kufiebele bon nini bayeba ke Emmanuel Dodi te bayeba ki ete oui Sandra Lee na canal à quel pena amoni Emmanuel Dodi abiki bande ko Sandra Lee na pe baye babiki ya bango kutu famille mobimba ye yango nazoloba soki bo ndima te ba miracle ko bondima et puis makambo esili et ndenge za autant na ozonga na ko beta su babiloko makasi parce que nayebi ke na ozala biloko so ande mususu ah oui yango na bike soko lingo mona nzambe yoyo Emmanuel Dodi prier nzambe na lingi na mona yo mosakoli aza nzambe ya tango yo lobike okela mutu na lolenge na yo ngai te ngai mutu na zo mona yeyo yende nzambe nanga na bibo pourquoi nazaki na discussion na ndie moko boye ah bon India lobini India lobinanga tu parles trop maintenant de ces prophètes Emmanuel Dodi. Ngabi nazolo bapa za mon père. Wana ye na noate. Abi mais non. Ezala aboyete. Ngala tuniye. Nabi yo. Na mona ko chaque tongo yaka. Ozana mwa bikeko na yo. Ochawa na banini ba apriaka. Le keko yeah. Voilà. Na tuniye ekeko nani. Abi nzambe na biso yeyo. Ekeko. Alobi nzambe na biso yo. Okay. Emmanuel Dodi Penzambe nanga. Soki bango ba kwa na bekeko na ba nzambe na bango. Tu oses interdire ngai na croix na c'est quoi ça? Voilà pourquoi je vous dis, bango bazo kwa ne keko na bango ke nzambe na bango yewana. Biso abu jarate alobakate. Biso muto azoloba. Oh ça na ba miracle. So na binzambe nanga le problème. Problème ezate. Voilà. Tozongeli prophète. Papa, tozongeli yolisusu. Non, c'est chaud avec le pasteur bienvenu. Avec le pasteur bienvenu, c'est vraiment chaud. C'est tellement chaud. Papa, tokoti na 4e semaine. 4e semaine. Ezalaki miséricorde. Semaine ya bosawa. Miséricorde. Na lingala. Ya makanza bosawa. Ingala Kinshasa mawa. Français miséricorde. Mama Sophia Zamba Pambolabi. Et na lingi na calme public. Zambe asali Moïse nzam. Na Nzambe te pona nazala adoré. Non et non. Non et non. Jean chapitre 10, 30 à 36.
Bible lobby, il a appelé Dieu, c'est à qui la parole leur a été adressée. Psaume 82. Vous êtes de Dieu. Verset 6. Cependant, vous tombez comme des princes et vous mourrez comme des hommes. Oui, Moïse a été fait Dieu. Yes. Akufaki. Oui, tout prophète est Dieu. Notez bien. Parce que les Congolais, maladie et les qui, na lele bino, na batu nyonso. Atiki nyonso tolobi akati esika, alingi soki ya ayo kanenge alingeli. Tout prophète, pas ba prophète Bilolo, Binkubala, Moupeshi, non, je ne parle pas de ça. Nas, Akabi Mokoboy. Baba Nzambe, pap, on a ba adoré bango. Jamais, Nzambe a yebisa Moïse, Israël est adoré yo. Na salion Nzambe devant Pharaon. Tout prophète azan Nzambe devant Musala ya Satana. Voilà. Oezo tungi sabana ya batu. Soki asilisi, il lui reste un simple frère. Je pense que l'honnêteté et l'humilité m'imposent de vous présenter les choses telles qu'elles sont, pas voudrions qu'elles les soient. Est-ce que c'est bien compris? Oui. Est-ce que Dieu est Dieu? Oui. Pas devant les gens, devant l'œuvre de l'ennemi. Comme le fit Moïse à son temps devant Pharaon. Ce n'est pas pour autant que Moïse a zalaki nzambe devant Israël. C'est bien compris? Amen. C'est bien compris. D'accord. Papa, te fais miséricorde. Miséricorde. Miséricorde, Maman Sophia. Quand est passé bienvenue à l'Umawa. Obiya que l'église catholique. On ne comprenait kako finga catholique. Maman miséricorde bo sawezel ko ya motuya na vie. C'est quand Dieu m'a révélé ces choses. Ndena monitina importance biloko. On a sotia na bana yaba. Via mutwezangi miséricorde. En d'autres termes, ezali vie, ezali plongé dans malédiction. Ok. Une vie sans miséricorde, c'est une vie maudite. Très important. Nous avons beaucoup de choses à dire, mais le temps nous manquerait pour s'étaler. Nalobi kaka, maman, papa, lukaka o tambola, mariage na yo, vie na yo, famille na yo, ezala na se sous bosawa, sous miséricorde, c'est très important. Nana biloko ebele kolobe sika wana, nana émission na ye côté ate, temps ezate, nde na lobi toko mana komusa. Merci, prophète. Merci. Totikali na semaine ya promesse. Na ba semaine mususu moi to lobela nyonso tout awa ezalité. Mais toningi to beta c'était na clôture pour le 16 juillet. Accueil direct le 16 juillet, très bien. 6 possible. Na kosenga dernière semaine tozonga. Tozonga lisusu. Okay. Oui, na bengi papa maman. Onyo sakola na ngai. Yaka to célébrer pas fête ya ba juif. Pas fête ya Ancien Testament. Pas fête qui Abraham ou il y a Élie, où il y a David qui a construit une nouvelle cité. Il y a David qui a habité Sion. Non. Pas même fête, il y a Emmanuel Dodi. Il y a 14 célébrés fête de l'Éternel. Le 16 est cause à la clôture. Ato banda ki na biso te Bible lobi. Yabo babanda tongo midi pourquoi le foot ezaki nenge moko. Yaka et la même Bible dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Yaka le 16 et kozala malamu mingi. Zambe a kozala au rendez-vous. Ezali fête ya moisson. Yaka ba pikola matiti mabe. Ya motu yana ya malamu. Ebota ebima ebimisa bambuma ya malamu. Vraiment le 16 de 15h à 18h, 18h30, c'est normal. Wapi kaka na église toko silise la wana tozana komini ya limete avenue
quartier résidentiel bien sûr, référence place commerciale, avenue de la Révolution, coin 6e mairie, sur de la Révolution c'est 817, 6e mairie si ke bande oyebe si ke église eza ici ya koluka lisusu. Alors oyawana Nzambe azamawa oyebi nasi selo komoko moni mama bébé alanga sa moninga na yo ya moninga na oyebi moninga na ya kati d'ailleurs nazo yo moni message mo invité ke lobi a invité ki batu moko yasika so batu wana ba balancer ba message ba makambo ba moninga ba parisho nga butu ya lelo ba lobi dodi ya Nzambe mama mutu na yaka lobi mutu invité mama bébé alanga a voyager a moninga na ya kati oyebi benga ya ata na avion héros. C'est-à-dire, ayaka kalobi mutuan. Et puis, azali, ndeko ya pasteur. Pasteur wana n'a rien fait. Grand pasteur. Sur mutuana, atiki pasteur wana, aya, moni bitumba, moni pasteur nenga combattre ngai, ayaki lobi, asu miracle lobi. Omola biseri ya dodi. Omoni bitumba kule kokende, siko mutabeba ke mama bébé alangao. Mutuana asu miracle lobi atiki église ya pasteur ake kozua ndambo ya bandimi ya pasteur wan aso ya na bango omoni guerre ndenge soki le problème ya dodi yango wa mama papa yaka le 16 mais soko za natan yaka avant lokola mama na loba ayaki lobi famille yaki lobi ezubi kamwa ezanga te na sala bikamwa mutasali kama zan kolo mais moment tozali eza malamu soki okoya avant ça va kasi soki est compliqué famille banda ko benga banda ko boya mais ba ya kilobi ba simbami a jeté mama. Alors le 16 Zamba kozala na mawa Zamba kozala na rendez-vous. Bible lobi c'est lui que Dieu a envoyé, Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. C'est lui que Dieu a envoyé. Oui, cette parole, elle s'est rapportée par rapport à Jésus. D'accord. Je suis d'accord. Mais la même parole, elle s'est rapportée par rapport aussi à nous. Amen. Ah oui. Ah ouais. Ah oui, tout envoyé. Dieu lui donne une capacité inédite de contourner, d'aller au-delà de l'imaginer. D'aller au-delà de ce qui est naturel. Et surtout que c'est la fête. Je n'ai aucun effort à conjuguer. La fête elle-même, elle va se conjuguer. Amen. Au présent et dans le futur. Yaka kamersi, yaka omona, yaka vivre ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, prophète. Ndeko papa, ndeko mama, tokomina souka ya spécial fête de la moisson. Merci beaucoup, pasteur. Bienvenue. Merci. Tokomina souka, en tout cas, et l'on va exalité. Prophète de GC Lobby. À très bientôt, les 16. Ciao. Merci. Est-ce que vous croyez que je suis celui qui devrait venir? C'était le test. La loi a changé. Le sacerdoce doit changer. À la loi, témoignage. Mama. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Yemba Ozana. Yemba Ozana yo yo. Zana yo yo yo. Asifiwe. Wana. Asifiwe. Wana. Asifiwe. C'est fait.